Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Mwana baba zali kaka mwana koka mwana ngai kizengi mwana ngai koka ya bolingwa bebe ata nazana reta ya kotambola mutu lo wanga boye nana gezana guerre na vena biso fali donc ce qui va musicien vena biso fali batanga comme ya maestro Fabregas cité peut-être ba kotanga ngo peut-être pour les kilo yo condamné mutu te so mutu akuboyine otanga comme mutu et ça le rôle otanga comme ya nzambe na côté Lucifer na linganga ba Lucifer mote ko bimbi donc maestro Fabregas à la cible au moins alors ciblé oui bien peut-être na biso mobe tu as l'accès au bin en fait tu as l'accès au bin mais avec l'accès au bin à ça moi des ans mobe ba pc suspension alongwa ke kota l'orchestre mobe mais leader et orchestre mususu abengi leader wana neni pesanga petu wana par rapport à guerre pesanga petu wana ko tipa noko asa pa ngai donc na mutu asali album lelo na mutu nsona sala album te fa finga maestro donc bango tout bali ba tirer car pas maestro so tali ba tebele ba prouve ba luka ba prouver lelo au monde ba msu ba chanza ba kombo au monde mutu yemo komone e alaki bina filé mais yemo akomi su komone comme JB po ba luka prouver biso prouver te biso pesara les meilleurs de nous. Est-ce que l'on a carrière nous a satisfait? Ma casse ko le rouiller. Koleka ende na nywana masamo boye masala moto ndo betane na kala yatika ni ndule akoma nani na yebite fa luka on mi on na benga na satisfait koleka et comme les parlophones allo va fort moi CGTV Tokotala CGTV mama CGTV na papa Michel Mayabo Arlette Sita Lix Kadima. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Karaoké Plus, une émission de la chronique musicale qui vous donne toutes les informations concernant les artistes. Il s'appelle Binafilé, cet artiste est musicien Oyo, les Loyo, Nzembonaye et Kangi Mokili. Bosenga kibiso, bokomela kibiso, to lukaye, to bundi, to zue, to enaye. Toko yambele une émission na biso toko solana ibolobi grand Saint-Patrick ozomona na tendeni peut-être Saint-Patrick azale déplacer moi muke mais tozongi déjà na kati ya Congo Cold awa nde place makambo yali to pesa bino ba information bino bolingaka merci na équipe nyonso bande ko to botala biso na poto Jojo Iyeti le mystérieux merci beaucoup mon frère Mikolo na bengo le mystérieux l'international merci à Junior Etoka balobi yewana yanga kwa ya Tongo, mon frère, mon pote de tout le temps, de tous les moments. Pourquoi pas aussi à bienvenue Lusangi, Balobi, Texas tombé. Bienvenue Lusangi, mon partenaire privé aussi. Texas tombé à dégâts. Merci aussi également à Rossi Lubaki, Balobi, qu'on a en Hongrie, l'international, qui est aussi branché en train de nous regarder. Voilà, non, ok, pour nous, nous binafilé. To solana binafilé. Onyo soboda, mi tuna na bino botuna ki. Toko zalazalana, toko solana, toko betane masolo, akoyembe la bino, pour comprendre, mosali nezana, voilà. Alors, sans plus tarder, ok, déjà pour tous les artistes en abisso parce que ça déjà on a osé l'abisso. Play. Patrick Ngolo, 3x5, émission Karaoké Plus. Voilà, chers téléspectateurs, quand on est Kibino, tous en a bien affilé. Tous en a bien affilé, tous en est awa, tous solana et tobetani masolo. Deng bo senga ki bo déranger ki biso, lequel abisso est bon. En fait, au Bundi, dans le moment où to lukae, to zoye, to solana yep, abetalabso masolo concernant Nzembonaye, une très belle chanson au Leloyo. Et ça, ma kamdango, pourquoi pas à travers le monde, Tozanae Awa, à qui j'ai dit bonjour, bien affilé. Ouais, bonjour mon frère. Voilà. Boni santé, boni makambonyon surtout. Ça va? Ouais, ça va, on l'a Nzambignon, c'est qui est bien.
Voilà, nous sommes qui ne malam. La biso un peu partout, basenga kito yambayo. Juste un petit mot gentil na bande konyo so batap à travers le monde. Au peta ba sepelarana yo ba komela ki biso ba bilu kele biso bina filé. To solana ye, to tout ne moi mituna. Alors toi nous ça qui en open na ba réseaux sociaux, bande ko ba yebaki ba tuna ki ba question na ba ngope poto tuna yo. Juste un petit mot gentil na bande konyo so batala biso libanda mboka. Merci na ba frère na ba sœur, ba maman, ba leki, ba master. Oh ba se déranger qui pour na bamona mutulu wangai boya mutumuke boya en tout cas merci nzambe nanga pambola bango et batika soutenir bisote ba soutenir biso kaka biso pe to pona bango pe ba pona biso voilà bango pe baza pona biso toza wana kaka pona osolola ezala bandeko batuna ki babi bon bina fila bimi to yebiye kota Fabregas le maestro opena pesimbote qui est bina filé Azanani, binefile. Est-ce que ça combo na ya butama nango? Est-ce que binefile yé karaponze besoin succès? Comment on a Hugues Maluta Makanda, donc 4e de la famille Makanda et binefile ça concept moko. Ngamona joie qui a un ngolo badon kamunios na salara il faut simba. Donc nazara vraiment na décisif na manga ils sont na bina sala il faut na sala. On a appelé ça comme on bien affilé. Donc, ça, comme moi, il y a joie. Mon biso est côté bâtiment sur la CP là. Le côté me souper bâtiment sur balé là. Donc, on a là, côté mon allé le Sahara, côté mon appelé c'est 5. Donc, bien affilé, il y a un donc, nous, on a mutumo sur le lobby na salle comme fona sang. Bon. Voilà. Ce que le Billy Kambi fait ça, les fois Simba, on nous pense un peu qui toque Simbi, bien affilé. Comment banda qui carrière na yo musicale? Parce que le loyo, tout ce bamarambango zo bimara pe mingi, mais tant que bayo d'abord, comment banda carrière na musicale va te retrouver au côté Fabregas maestro. Ah, bani avec l'église, les alaka, na botama de na imbaka, na pasteur na mbote, papa David Sema. Et après, na ba parcours pas mal na ba quartier et puis le lo n'a pas mal sur Fabregas. Bande kan église et puis mbalamongo pa Fabregas sur le kata na orchestre maroté qui na ba orchestre miké mais to za ta kombo ba kombo na route non ils ont ba orchestre mo loko quoi donc il est calé quand on déjà mi soupe na mutu na ngo souté après nzamba ça la grâce na ce ko pas maestro Fabregas place na ça ce ko carrière professionnelle quoi pas maestro Fabregas. Voilà, alors ça la carrière professionnelle pas maestro Fabregas c'est vrai tango koti Fabregas album Yamado nzembo wana album wana betaki nshawani kangaki est-ce que na kati wana pe ndeto mona ki ba réalité zalaki wana est-ce que bina Philippe aussi retrouva ki na kati album wana voilà c'est tout va qui juste na bakier OK mais na sala ba solo vocoté OK koko sala solo vocoté et ça biso to ba joueur ya maestro yema yebi nga classe biso abi na match o beta match o beta te match o yo faut ça milieu na match o faut ça attaque donc biso to ba serviteur ya maestro Fabregas. Donc, ne ya memela biso ndenge pe biso to kendaka na sens wana ne ya memela biso ne to kendela jamais ngana ko s'opposer ne na yembite na ya mado ce que na la considérer te ou to na lungwa non. Donc comme exemple na yembate na album wana mais ba voyage tout ya mado na tourner na zala to kenda ba Côte d'Ivoire ba Gabon ba Angola ba Brazzaville donc na zala ki na mambutu. Ouais, donc il y a un système de jeu mais soyez ba qui point na sala bon. Ouais. Jeriel Kabangu l'international hein, au niveau d'Israël, Jeriel Kabangu mon ami privé, Claude Tongo na Bruxelles, Claude Tongo de Tongo mon ami privé, Eric Monsiala, Kalaté déjà na Kinshasa, Eric Monsiala balobi Kalaté déjà tout son monde na Kinkandenge Zalara. Merci aussi également à Jiras Ngombe l'international. Toujours à côté qu'on a Tunisie, Jiras Ngombe Nzamba ça toujours et Simba. Bien affilé. Tous en question mon awa babi le boss hein, Michel Mbabo hein, à Tunaki, à l'obito Tuna bina filé. Est-ce que la musique n'a biso le lope ba musicien vous allez rappeler na ba salon na ba orchestre na bino ba salon ba salaire ba salaire oui bon normalement yo ozada muta ou mena mambo j'espère 10 ans déjà ouais tu binenge musique fonctionne na Congo et ça mama musuto zwaka elekina ba salaire na musique mama musuto salaire elekina ba salaire na musique. Et donc, nga pona na longwa déjà pas na biso na koma chenga na bana na ngai na ba frère na nga na responsable pe ya famille ko na problème ba bengi yo na zaki piéton le long na koma na ba voiture
nazaki mutu mo bongo bongo le na koma bato vraiment respecter nga nyo sanya ba salaire déjà na on na musique. OK? Et photo ya ba rappel au moko musique eza lokola ba société misusu te. Pour la musique to beta concert chaque jour te. Il y a la période où tant bo beta concert, tant on écoute. Normalement faut bon joie. Faut bon se retrouver. Tant on voyage OK, aux zones faut vraiment frais d'émission. Mais ça là comme tel n'est là chaque fin du mois va foutre un musicien. En cas c'est mort t'es dans le moment tu foutre un musicien chaque fin du mois. Non ça ceux qui bo beti côté leader et que non on a ba travailleur nanga à libérer. Bon so ça net 9 mois bo beta concert. Parce que le président ça nene. Oui voilà ma banque. Ah non ba là on a appelé ça rabino non. Donc faut bo ça là pour bolia. Donc en gros on nyonso naza lelo yango wana salaire nanga ya musique. Voilà. Est-ce que le pona yo bina filé comment ko défendre son mon musique wana? Pardon? Musique mon musique wana pona yo. Pona yo yo muna oni. Non mon nene. Dis-moi définition mon musique wana. Ah la musique c'est une art. Bon c'est un art. Te yum to nga ite. Ngam na poser ba question. C'est un art qui combine les sons agréable dans l'oreille, c'est ça non? Voilà par rapport à mon élien. Monsieur Ezala. Il s'appelle, mesdames et messieurs, il s'appelle déjà Bina Filé. Vous allez comprendre bien sa karaoké plus Yango avec le grand S Saint-Patrick Kandeng Ezalaka, Barambo Ezalaka. Balobi Bokei Fabo apesi au chant. C'est quand Zimbonisa qui n'en est. Ah, travail. Et à travail ça et là on utaki panzambe nzamba transmettre nga on le nzambe rataraté donc c'est quand nzambe ça travail na umeni na mambongo pe nzambe pas linga na temps ba to ba découvrir nga en plus na chaque énergie na ngai mais so fabrique pas chaque énergie na epo na biso bana na parce que c'était pas facile na période biso ça album il y a groupe ba to bela ba pesa biso chance te po ba biso ba za ba doué que biso ba sala ki simba ki pété biso sko pe to yaki na moment na toilette ba carrière non ya makasité ba to bala na confiance na biso te que kirsi c'est ko ça la bon donc na chaki vraiment énergie na ngai sagesse na ngai intelligence na ngai na mamanze moi pas tout simba l'international na niveau ya Angola pas tout simba muninga jogo balaka mulongo alobina tuna Bina Filé question yaki sur les réseaux sociaux habitant au Fabre no sakio que na kati album aux autres chansons et au santa kindeni tomba no sakio première fois on dit aux autres chansons album non et ça la bisonio c'est ça la biso bien et particulièrement yo binoni sote yo toba no yo est-ce que okaki sentiment ya kolela ya joie ya ndengini pour y comme moment l'orchestre bemba mo aux chants sur album dans une chanson nazala déjà oh na emba mota on a un plan ambitieux. Tant orchestre salami. Donc un vrai villageois. Tant orchestre salami, Bina Filé zaki déjà, ba Thierry Migler, tout ça là qui déjà, ba Yasser Arafat, tout ça qui déjà. Ba Giscard Zanotti, tout ça qui déjà. Banda Tobas, tout ça qui déjà. Est-ce que tu causes un mot extrait en Zimboana pour tout rappeler, bah tu vas télévision un peu partout à travers le monde, le champagne, la compresseur, au niveau Kenya, Kuna, OPC la Ranga, Agnata Farba, Mbote, tous un mot extrait et le coin. Ata mwana baba zali kaka mwana koka mwana ngai kizengi mwana ngai koka ya bolingwa bebe ata nazana reta ya kotambola nzela moko na vite isalo bebe simanga na loboko tokende longo Fabrice Nteka na ngai après la pluie vient le beau temps oh ngai komaki mauvais temps Vula enokina motema nangai ebukina kwekwa isi na bata lelo la komi kolala libanda ya motema no tiaka nangai. Voilà, vous comprenez, hein? Félix Moussa Saba, le bi au senti déjà hier tout zanaye. Quand on dit au Bina Filé au Tikozwa, au qui a un diplôme de mérite, une très belle chanson, tu fais profiter peut te féliciter en pleine émission. Est-ce que tant aux Kiango et déranger Baningate na groupe pour Baningano Soutiaki Banzembo na bango? Normalement, dans le village, mon village est arabe. Sur l'année, tout dans le village, il y a même esprit, même idéologie. Hein? Donc, il y a consigne. En tout cas, on fait dans le village, bon, et là, on a
eza ya frère nanga eloko frère nanga eza yanga lelo po parce que boza kuna alors donc esalaki nga na beta masolo ya Villanova ya Villanova ba villageois donc ekosala jamais ba frère nanga pasi mpo nze mwana nayembaki yango na bango instrumentiste wana babetaki baba bato na biso c'est pas que nayembaki yango libanda ya Villanova nayembaki yango na kati ya Villanova bakere wana nasala yango na ba frère nanga donc esalaki vraiment esengo makasi esalaki joie na bato tu ouais dans les gars bien bato nyonso balai content basepela nango bozwi bofete nango mais pour sepela nango eza ya biso eza lokwa joueur monso atebi équipe nyonso esimba coupe jamais bino nyonso bokotya bi bakome sikoyo na équipe baya mosu 23 bokanya 23 juste joueur monso atebi bino tu bosepela nango mpo joueur yango mpo atie biango ye moko te peut-être ballon était pas défenseur apesi médiateur apesi attaquant mais balobi pareil diplôme bango pe yango comme somo mapeka likolo ya on dirait bon en tout cas comme so moi orgueil moi muke mo diplôme bango wana ce qui na comme orgueil parce que champ liboso ebimi ekangi makambo alors que bamusu to yebi basala ba chamisa to 4 pe kanga te yebi ebimi ekangi mbala mo benga ngo moi diplôme wana bato bapesaki ngango basepela te bamona neti ominimini en tout cas bo excusez nga estozika ba question ya bato uti mo libanda moi diplôme en tout cas nayebi ke eza diplôme moi diplôme okay, c'est bon merci le robongi parce que mérite yango ok merci et ngana okoma mapeka likolo te pona diplôme de mérite wana po bapesa ngango chaque jour te bapesa ngango ka une fois et donc ngai mapeka likolo na ba te sauf que mutu soko mo matanza mo tombola bato bakoma okanisa beaucoup plus kota mabeke kota malamu moni eza na mutu msubo kola na bo ba master mais yema zo mona aza bina filé wana ako moment net ça na pie mbote aska ozwa moni bato bele bana ba complexe d'infériorité c'est ça mais cause à l'orgueil na habité po so na l'orgueil mais absolument ça une mission te non respecter yo pour respecter nga to bengani to zani rendez-vous to ça na mission mission ko ko nyoko la biso non même pas tout ça quitté to les libanda tant to yeto na ba programme na biso tout ça donc ce qui peut être musu baza ba mona nga orgueil balimbisa ngai na omekaka ko bongisa po biso tu to abatu na koza orgueil te po to abapa to le kanjo to daye mokileza nzambe ouais Trésor Lumbo aux États-Unis abina toutes nos questions oyo na Richard Mwamba papa na Richie abina toutes nos questions moko histoire nzembo wana ezara histoire na yomoko to ezara histoire a muta pesa ki oyo bio komisa ngona nzembo wana na ya histoire na ngamoko no mo kam suto mona amona na mokili na mélangeant ah bon la vraiment histoire na ngai histoire ngo seki na mona ki choquant po nzembo wana eza mwana mo ba mama boye to ndeni te ba mama za ndenge na ngati ngana na sako ke na leli saka na sepel saka ba mama donc ba mama na leli sana ba mibali ka ba mama te na ba mibali na leli sa bango et grâce que nzambe ya pesanga une belle voix et la grâce et ngape na mika ko gérant bien pour que na pesa le meilleur de moi dans na sens wana ok pour pesa le meilleur de toi c'est vrai bien filé tozonga moi mukesima parce que eza eloko comme na ndako na bino bote ko perdre wazela ki collègue na bino Jonathan Likompa question o yeli biso vraiment to s'attendait na on est obligé to na quand même yondo to zana wana est-ce que vous aurez pas temps le kana famille na ye yoketa la moi si na ye maman na bango bande ko na ye so katikara moi si non heureusement Jonathan tikala ko balate avant kufa tikala ko balate et à la frère na biso to zaki na ye bablo mso sa ba cuisine interne na wolo bango na télé te donc ala frère na biso akenda mais un esprit to anaye o ele kaka entre biso na famille na même moi tant que tala moi maman ko rendre maman visite na lobi o ele kaka entre biso na famille na bango na wolo bango na télé te moni na wolo bango na télé te mais asa frère na biso so to bosani nzambe pe wa mona biso ndeni ata ba parents na ba mona biso ndeni so to comprendre bata mona patika kité bon nga na yebi ke Jonathan tika mwana te yebi ke Jonathan tika mwana te mais de temps à autre tozala na famille na bango na ba makambebele tozala moni mayeso za papa moi za mutema malamu des fois ko to biso ya rapport moi msu bokoti na mo ba lonye msusu hein mais au moins na ba zonga te moi oyo Jonathan kufaki photo sabwe to sala obso ko sala et mayeso fa regarde ko ya za papa ya sala toujours ya munana ko leka et année passée to nota Pierre Tomal na ye to kindo to salela kiye et ça na msusu moi o lo bango pe kaka et ça te po ça ma famille pe voilà je crois que
Trésor Lumbojo qui question autour qui déjà bah répondre yo pas binafilé tozani binafilé na musique le objectif na yo za nini do bandi carrière na qu'est-ce que tu te dis na objectif à musique na yo au boulani na zalra mutuma za positif de négativité ezati objectif na nga ngwana na mamutu na osala ezala carré na kweyati c'est que pourquoi ils ont juste ta question kaka na seki na nga mabeta mais bani ba bara objectif dans la musique pour tout le monde ba msu ba banda na bango pe abandi pe kaka likolo na kita te c'est ça système onyatara onyata te la lo ba magamu na ngai ngana lo ba mamanga ne na linga na zala ka likolo so na telemi na podium no yemba to ba comprendre na élément ya Fabregas onyata bina fila lo pesa amo mna keta so ba moninga na nzela ba mo mna ke maestro Fabregas sala star de mamanga to za la likolo ti mo na otika mukilo to yake mission nde to abeto ya pena mission mo na mtala mission na nzamba pesa na mutu donc aïe. Karaoké plus, mesdames et messieurs, c'est que vous n'êtes rien belle binoyi. Vous comprenez déjà l'artiste Azo Beta, Nazo Soane, il est trop à l'aise parce que absolument à l'aise avec Saint-Patrick, qui boibi bino moko tuna kibiso, balbi bana Kampala déjà tozo zalawana. Moi dimanche moi me rana tombo banga teto kutana bino wana. Avec Yemoko Junior et Toka, mon ami privé de tous les temps bazui wapi. Junior et Toka faut zalawana. Balobi Yuri et Bote l'international. Yuri. Merci beaucoup à toi, Yuri et Beauté. Zalawana. Papa, idole non la musique à Lolo. Idole na yo. Zarana na musique congolaise. Tu vandi pina bobi. Ngaso na mo yemba danger boy. Soit tu na yemba raboy na landara baline ya mututel. Na landara na Congo na landa se mari misamu. Yo place bo me marabiso. Na landara se alors mbongo na Congo. Et na okape pas mal se na biso Cindy. Et na okalelo Tatiana Cruz Alibanda sœur Rebecca Malopi donc kota ba mama rare ba papa terre nga mingi côté kuna pourquoi pour ça choix na la sala na mona pe et puis batana na tangi yebi ke la sala ba boulon na bango bien yo mona te moi sala ti chemise ba me ba beta mana ngope voilà sikoyo banda biso moi bilo sœur Marie à son âme. Moi c'est la mobalio, likolo pelase. Ma bena malamwe, nzambe pesato. E malape mo kilio mo zui pe mo bola. Mo kuse pe mo la yo mo nene pe mo kyo. Ya belegi. Ngo ba benya ngola. Loin de la nature mama. C'est alors. Ngala sala nini, pense pela nanga, ngala lingi. Ngala lingiye lisungila nga ekutana yo ngala lingiye wana kutu ya Tatiana Cruz ya ndaku na bino moko Tatiana Cruz ngona lela oh ya mokolo nini eke kokwana miswatiane kitano anware kolonga mokolo nini ye. Mais si on a comprendre bien affilé. Est-ce que pour yemba bien, pour comprendre qu'il y a yemba, il faut zara likolo? Non, il faut zara likolo. Parce qu'on a vite constaté. Binafila ça trop aigu. Non, ça voit non, c'est pas non reconnaître que aigu à la musique. Non, on a ténoriste. Voix dans identité non. On a ténoriste, mais on a ça la rapper première voix, on a ça la rapper deuxième voix. OK. Donc, on limite sur on a mis non par exemple net yana vena biso modogwa bahamba. Parce que tout n'est pas boyeke. Yonde une chose yo modo kita kaka. Pour nous matamatate. Donc ba ve bana ba voix na bango wana. Biso to na ba voix aiguë, ça même dans sala ki bongo. Donc ils ont une guitare solo ezali, accompagnement ezali, guitare basse ezali. Na ba voix pesa bongo. Est-ce que na ba album o yoka oyo ki pe baninga, album bimbimia. Neti ba album tout bimina OK na OK. C'est bon. Ba beti bien. C'est sûr. Ouais. Comme venir sur la fali pour pas venir sur la faire rigola. Enfin,
combat fallait bimna monoko. Moi pareil abi ville à Nord, on a fallu les courir les caractères. Est-ce que vraiment maintenant normal mutu loko na ngabwe. Mutu loko ngabwe pendant que ça na guerre na vient na biso fali. Est-ce que ça ensemble? Non, ils ont guerre, ils juste quand même on est professionnel de médias, to yebi quand même rambé les carano. Nova, on a villageois. Dans la minute on a représenté ba villageois tout nena na obwe. Na maestro. Normalement, on se peut bien ngabwe. Ko zo kamo pour atteindre comme vient na biso. Na kamote, oui, parce que Toyebi, non, allez, Toyebi. On est quand même professionnel de médias, Toyebi Maramboueli. Non, Boloba qui te met Toyebi ou il est cara, parce que ceux qui Toyebi, Missa Fa. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Ali bah combat Fabrigas c'était ça il y a Fabrigas va mettre au moins quand même Icolo quand même ça va ceux qui boya mis ma ministère vient na biso batanga comme ya maestro Fabrigas et ça peut-être éducation na bango mon mutuna mtu pas une opinion na biso to ko forcer batunyo c'était bas à loko biso et heureusement biso to on va conseiller au moins to on va conseiller na biso to on tu vas pas ça biso ba conseil et puis maestro Fabrigas ça conseiller biso papa no ça papa moni mukolo na saza mukolo leki aza leki donc ceux qui ba musicien viennent biso fali batanga comme ya maestro Fabrigas cité peut-être ba kotanga ngo pété pour leki kilo yo condamner mutu te ce mutu boyine otanga comme mutu et ça le rôle otanga comme ya nzambe na côté Lucifer na linganga ba Lucifer mote ko bima wana sala ngashke yo ya nga na pese par exemple donc biso tanga ba comme ya mutu tout ceux qui sengina tanga na otanga mututu asala boulot na bien et puis ba grand frère OK net on toka bina filé beka lelo alena tanga ko ma fali tata kutu ngo pena Papiti Simbi Papiti Simbi ça ba misa ben poli baza ya respect fofo baza ya mabete voilà Papiti Simbi l'international côté de Rasalam ba bimbote na webele Papiti Simbi Mishandaka Mishandaka pe bambote na webele bina filé est-ce que vous avez un peu compréhensif? Bon, na mutu, yana mamsu na compréhensif, musu pe na nango compréhensif, te po na mutu. Na ime, yana mamsu se ya kabina ko digérant ngote. Mais na mutu. Ba Jésus a besoin trop brutal. Brutal, na brutalité. Oui. Na nango ne. Et wana oyibiga yo moko ponga mla yambio. Yo faut sanga brutal ngo par rapport ya. Ngam na pas brutal mais brutalité la ngende To bebe sakare. La brutalité na ngamne ani dans cette kutani ou comprendre que job na akem matro na vie aluga venir la musique à ça on va jeter OK le loso moni Fabrigas a Telemi boy okolo baneti nini pour na Fabrigas c'est pour la force le président Fabrigas maestro président Fabrigas so na moni ndeni so moni a Telemi boy personne n'a y vraiment Telemi boy okoyi biseneti nini na bolambola na ndenge bozala na ye okoyi biseneti message nini ngolo banika merci et loko ngolo bani monsieur ezate biso to ngana flatter te en plus maestro Fabrigas alinga ba flatter te bola munyo so maestro azo sala pona biso et loko oki auto opc za merci na et loko opc ezate na so mele voiture na ko kada so me voiture ezo valoir yete na opc ka merci ouais. Jojo est-il international? Veut dire question de Ngwana, aux autres on a toujours non comporté joueur en fait trop de joueurs merci Nabino na senti pena ke total ngai pour grand S Saint Patrick l'international azawana toujours merci infiniment na ba jogo tout oboko melaka ngai obozo benga ngai bozo koma bozo libanda rosi lubaki balobi courage, félicitations mon ami, on t'a signé contrat ma casse à mon nene. En tout cas, merci beaucoup. Junior et Toka de moi. Junior et Toka, bon bazo papa na mabati ki na ra moi na. Junior et Toka, merci beaucoup nayo. Bien affilé. Bon c'est l'album ciblé. Bon ciblé nan. Non, bison net tout ça va cible. Mais ce Fabrigas né à cible. Cible contre nani. Papa. Toi quand même ba toi mais ce Fabrigas le long yo tala ba TV na biso yo to lo ba akio ngana otanga comme grand frère mo bo te poye ba yo kanate na maestro Fabrigas mais maestro Fabrigas a biso ya ngote biso remarquer le mot na bato ba
na âge ya maestro na ba oba mikolo maestro yango ciblé ba ba leki ya maestro bango nyonso so aleki na TV fatanga comme ya Fabregas de Fabregas a comme cible ya mutu nyonso et ça que biso to ciblé biso to comprendre que biso ne to ba cible donc maestro Fabregas a la cible au moins azo ciblé oui peut-être na biso mobe tu as non l'accès au bin en fait tu as non l'accès au bin mais avec alors l'accès au bin à salaki moi des ans mobe ba pese suspension alongwa ke kota l'orchestre mobe mais leader et orchestre mususu abengi leader wana neni pesanga petuana par rapport à guerre pesanga petuana ko tipa noko asa pa ngai donc oh mais c'est pas le temps là car aucun plus makambe misela bino muta publier le long na Facebook ke je suis un tel na komi au moni pe na teni au type rap ba sali rap na ba ko l'orchestre ni orchestre ni après des jours au moni sous la leader monsieur oh dans la mito azati ayemi no binate mais loko la utika pa maestro Fabregas ndeba no ila kise comme loko utika kuna batutu balika azapa biso pesa ndeti biso to botoli maestro ayebi no binate loko la anzamela que ça veut bien no binate c'est ça non ouais petite sœur na mshabi ko binate pendant la kisaye ayako sala après nyonso o asali wana ebimi ayebi binate mutu ayi ngana lo bano cheftain na bango merveille maraville la meilleure danseuse du Congo pour l'instant eza yo wana na ba sœur na biso ba Liot ba sœur na biso ba Mayo ba sœur na biso ba Chancel vie ba Balenciaga ba Zebeli man tu ba Clémence donc yana ngana ba biso ne maestro Fabregas na komi cible au moins na mutu asali album lelo na mutu nsona sala album te fa finga maestro donc bango tu bali ba tirer ka pa maestro na ba to ba o bango ba yebi ke ba na leki yo leki yo ba leki maestro mais je cible ka maestro na ba to o ba yebi na maestro leki biso bango tu ba cible ka maestro yango na album na biso comme on cible Maramba Kitoke ou me la raté, mesdames et messieurs, Tobi bien affilé pour comprendre bino moko tozana awa moi mituna no botuna ki na ba réseaux sociaux artiste sali moins fort pour répondre mais c'est qui me to répondre bino et l'équipe est malam quoi l'équipe vraiment malam mais tozana moi question moko va to chuter batindel biso écoute Karasiko brusquement et pas Douglas Kumbi Odi King Eric Mukapa et puis Papi et Mungu babito tuna usala ki spectacle mon na showbiz bonga bo prouver biso ni na showbiz wana. On a prouvé que on a fait ça tous les meilleurs de nous. Biso pouvoir rater, biso l'accepte, peut ça les meilleurs de nous, to pesi ba batal. Biso pouvoir rater. Ligamo prouver si maté. So tali ba te belé ba prouver ba luka ba prouver lelo. Au moins ba msu ba chanza ba kombo. Au moins la mutiemo comme ne alaki bina filé. Mais yemo comme sou comme ne comme JB. Pour ba luka prouver. Hein? Biso pouvoir rater, biso pesa les meilleurs de nous. Voilà, on va faire le meilleur de nous. Tout est manabiso, comme nous sommes presque dans cette émission nabiso. Merci beaucoup à l'équipe technique na Mobimba. Hein, tout ça. On a bloc et belé, on moni. Non, nous to comme une étape pour aller au Fabregas chante Luambo. Donc, quand moi tu pesa ba spectacle, on a pas toi bloc et belé. Moni donc, so mon batu bana moni loko pesa te. Ba on faut batala to hein par rapport. Bon, on a promené ba chroniqueur. Net biso boye to ça prend na ba chroniqueur. On a banzembo. Tu peux conseil ba professeur ba na kati to lobela ba soda to lobela ba élève to lobela ba tutu mona mutu a tirer leçon na kwena o amoni ga koto ba lobela na sala ma benatika c'est tout atiki. Est-ce que l'on carrière nous a satisfait? Makasi ko le rouiller ko le kaende na nywana masamo boye masala nga moto ndo betane na kala ya tika ni ndule akoma nani na yebite fa luka on mi on na binga na satisfait ko le ka iko place bakime mesdames et messieurs merci beaucoup. Il s'appelle Binafilé. Voilà, merci beaucoup. Il s'appelle Binafilé. Cet artiste est musicien, mesdames et messieurs. Oh, le à Salinze Mbonaye et Betty Kangi. Comment les parlophones? Alors, va fort. Moi, n'a évité n'a pas problème, mais bah lui qu'il n'a pas problème. N'a pas qu'il a la place à bien. Saint Patrick Lelo a la place à bien. Binafilé, peut-être ce programme orchestre, beauty tournoi na Angola, les cas indéni. Les gars bien merci na ba Angola ne ba pesi ngai micro na ngai ya meilleure voix de l'année 2017-2018. Oh félicitations. Ouais, ils en parlaient ba tu mona kiango
Donc bangolais bapesi congolais ba moi était Joe mystique na bana mikie ça lenga bien et le 29 toi à Brazzaville toi na concert moi na Brazzaville et pas Junior et Toka Junior faut yambela ngai bien ah Jogo Junior de moi tout ça wana et puis tu répètes à chaque mardi et vendredi n'est-ce pas ça ma release wana merci na batino so batalinga en tout cas moi dédicace c'est ça la bien la bande de bataille na pesi vena ngai héritier minimbu mbote belé et na pesi la Mégane Pucha mbote belé la femme selon le cœur de son mari et c'est tout le long on appelle ça débat tout mesdames et messieurs il s'appelle déjà Binafili hein to comme chité na biso na soka émission na biso merci na bino bozaki liboso ba écran na bino pona otala biso merci na bande konyo so bota biso na Congo Gold balobi kala mingi te RTVS en déjà soki nzamba sali bolingo na peut-être semaine prochaine déjà on va démarrer merci na bino nyo surtout botala biso partout merci na ba jogo nyo surtout merci na ba jogo tout na comprendre que botala biso bokomela biso hein mopanzi Angola balobi na Kenya na Tanzanie na Newcastle merci énormément la vie Jojo est-il international merci le mystérieux le mystérieux merci beaucoup Nayo merci vraiment mon frère merci beaucoup pourquoi pas à celui qu'on appelle aussi Eric Mungapa Eric Mungapa merci énormément Douglas Kumbi Douglas Kumbi na Newcastle kuna merci énormément la vie mesdames et messieurs comme la soka émission na biso quant à moi déjà je vous dis au revoir nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro bye. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie.